que tout ça n'a pas mon avis sur la malade. Il y a une cotisation. Cotisation. Na soit qui a mon lobby. Na suis en pizza. Na suis. Pour moi, pas de choc. Donc, pour faire la faiblesse, n'a pas na ma pérille, na zone de la yana, on les garde de mission dans n'importe quoi. Na pas moi. On a assez de monde comme ma paix. On a assez de monde comme ma paix. Keba, il m'a donné un poisson. Keba, pour que je vois mon tour dans la vie, s'il vous plaît. On n'a pas fini pour ça, ma tête. On n'a pas tout le bagage. Si on a besoin de faire, si on a besoin de faire traité, si on a besoin de faire traité. Ma fini, ma fini, si là, à tout moussala naïe, belle belle tout moussala habite, ah, on va gagner faire la main en moyo. On a posé ma casse. On a sambo on a zwa musala na nga ko ba fene ya so mo fani ka mo ke so la plupart na kat na biso moto mo ka bitena kuna na chaîne na nga malembe na chaîne na malembe ata le ata fa demo ko mo ko to ibana so mo bilonga ta mo de kwa perso ba bibiso ta ko na malembe ni ko to mo di fona na YouTube mi ke ba bêtise belé ici là ba te be bo tiko da bikala ba te be bo tiko za ba mondo to ba ta likam biso to za la siko wana te. Les miroirs de tout le film des artistes congolais, Bellevue TV, Yende Makam, Yende Maman la Bango, à la Kissanzele, Beleba Omboate les pas. En tout cas, merci. Parce que vous avez la film éducation. Quand vous consommez les films de Bellevue, vous avez la yango. Sans modération, c'est-à-dire consommer. Autant on peut la télévision belé parce que je suis communicatrice, je fais mon travail de communicatrice, puis je continue de le faire. Et je vais continuer des vies sans intérêt, puis je continuerai toujours de le faire sans intérêt avec un amour vrai sincère. Ma vie tout à l'heure petit fali, pas fali. Et ayana le quoi sans ni mais lelo puis ba la photo. Et like, aimer, tous en raté, tant au film côté banda partage moi ya chaud. So, attends-moi 20 personnes. Aussi, moi, souffle. Tout qui est dans la langue, mais, dans mon boutou, il y a fallu dans mon boutou, il y a artiste et comédien. C'est ce qu'on featuring. Qu'est-ce qu'on a porté tout ça? Il y a Melaka poison, Melaka pile. Pour ce monde qui voyage, il y a des soyaux. Mais bon, man, c'est une bouche de moi, il y a aussi le regard dans mon pied. Au coup, il faut payer. Tant que moi bazaki place ba mati comme que soit même si ba fan ya ba tout mo be pour na star d'abord c'est comme une sorcellerie. Ça on peut la vraie boulologie. Sorcellerie pénale loca. On va bon ba le bac. La ville est calme au boutou. Ba bon séjour pénal à Paris, à consommer au kitoko. Consommons pénal bien côté Allemagne, Allemagne la Suisse, côté la Suède, aller baluka bo s'occuper Espagne, s'occuper Candel qui m'a fait qu'à États-Unis. Ça là on a bon alors allez aussi consommer les films chez Dinana titre film et ma casse en tout cas il y a dit ngai na kota na fiko mo tante eza makasi moko zo ya gabi wana ndeko na nga mongo ngazaka bamwe ba la tribaliste héros comme presque français de kima ata na oluka on a dictionné et yati bina banda ko bakisela nga loko na lobana na biboye ibutu soki muninga za na pasi okoya ko choquer ningo ko sala émission wana te ya oui toyebi ko linga émission la cité un parent comme toi un responsable comme toi
oleka pour avouer que ngande mutu na pesi de voice kaka et bon mutu ekutu balobaki ne boyebo yo na tv to ngande donc sorti médiatique yi buto ko comprendre que ko condamner mato parce que ya gabe la mama top ke zwa ba voice wana tango na groupe donc pona yo il fallait que ma top atine na ka mimi ka bongo na privé ba ndeba osala oyo ko condamner ma top na zunga na yeba age ya ibutu na ma top na za mukona ngwaza leki jusque là on ne sait plus situer place ibutu telemi olimbisanga oza wapi oleka l'émission mais otumbi Belleville na ndenga stratégie mun otumbi ye oleka la mususu kelo kwa o balancer Belleville si la o balancer tu es où si tu es ni chaud ni froid on va te vomir soit zala normal na bango soli balé arrêter de faire l'hypocrisie que ngande na bla linga rasila mais na famille bota yagabi donc ndenga lobi na kanda na batuku batela bambongo wana na matanga na asi ba osenga bambongo na bongo pe gabi ebema ba $10 boye bango bambongo to bokotisa matanga batu surtout moi kufeli bokotiser ekunda nango te mais bopesa ka mutuka mo enveloppe so ye moko nda kufi awande bokunzi po ye moko nda artiste akufi Belleville la kombo nde otangi te naza na posa bakoma mikala yango nga mona tangelo na TV ke mukala ya Belleville tel tika kosala ki mukala o non tia ba voice awa pe ya Gabi alobi que bobo ma groupe soki bopesi cotisation à kozwa yango te. Et en plus de cela, Belleville a yébié bien. Et puis Belleville a participé déjà cotisation. Il y a une émission tout le temps. Maraba Belleville na Gabi, nga jema na ko le bango profondeur. Na le bango ka likolo. Pour deux personnes wana. Balingana ka puis Gabi alinga Belleville. Bien où je parlais. Deux personnes wana balingana ka puis Gabi alinga Belleville bien où je parlais moni ya Gabi so peut te bien après la famille Bota ya Gabi aza famille Bota mais pourquoi les gens va changer groupe et comme na kombo ya Gabi pourquoi ça crée des problèmes parce que na comprend que Gabi aza émetté. Si il y a des causes dans nos années, la sortie médiatique, j'ai parlé. J'ai mal. Mida, kokaba eza éducation. So muto bota mana kokaba. En tout cas okaba no kaka. Elle quoi Belleville, abota mana kokaba. Depuis que tazalaka nango pe ya kumakasi te. Boyoka témoignage maman ani bias te. Na ina yem tazalaka mso muli maman ni boye, osoma ba jiba lolo. C'est-à-dire Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Et voilà, tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux
être branché, scotché sur votre chaîne G Télévision. Bien, je suis là, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise pour le compte de votre émission Analyse avec Jemima. Donc je crois que si on a une analyse bien, surtout na betara c'était makas bozwa makambo à la légèreté muto obelara moi tension matarayo. En tout cas talaka émission na ngala mai, s'il te plaît tiaka mai wana poso moni comme mato melika mai kiti mwa muke muto pe tension kitaka ezakani ipona hyper na yeba différence nango pena bien te muto o ekitaka wana kozanga mungwa te likayabu te kafa makasi te po mona ko tutelo bordi omeli kaka esa nini ntango omeli yango motema ekiti mwa ndambu parce que je suis la fille qui dérange, je dois te déranger mais osala au plaisir te quand même na opesa au cadeau te bosingaka bongo voilà, tout est bien qui commence bien, voilà. Donc vous allez là vous vendre parce que maman le beza boyoka nganga mi on mi yoka quoi boyoka ngé ça vraiment plaisir. Merci parce que vous avez s'abonner massivement, vous avez partager ma vidéo et aussi nga elengi makas. Quand je vois des abonnés bozo matanga na longolo ba abonné la nga plus beaucoup plus la famille hein. Quand je vous vois monter, ça me fait vraiment énormément plaisir hein. Je crois que moi 2 jours mais qu'on a vraiment trop souvent parce que santé et ça permettre vraiment mais tellement la YouTube à tanga nabi mambo les kao je dois venir parler affaire audio affaire émission liwa ya Gabi ça fait parler. En fait, c'est un peu de parler entre manières, de remettre un point de vue Nabiso entre manières. Déjà, salutations à Maman Brigitte Nkoufi, hein, donc depuis Londres, bientôt là, et aussi Nabiso moi bien, moi Dio, et ça Nabiso moi bien. Bon séjour à Kinshasa, à la grande H, Madame Sakina, et la grande H Sakina, Bambote na yo, Peso Kotalanga, Mamita Dina, Naka na Sandite na Ozila. Voilà, ma maman de cœur, maman Hortense depuis Paris, je vous aime beaucoup. Maman de cœur, Dalingako moi Mingi, Nakraka, vraiment moi Koleka. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Voilà, je salue FM 4 fois boss hein, donc là au Talanga Papa Jean-Bou de Maembo motema ya maman Anassa Papa Jean-Bou de Maembo motema maman Anassa so mimi non ça ba miso ba bordir hein la miso ko tout à ba bordir ba banga msina ko ba te po il y a trop de logique, voilà. Consommer le film Éducation chez Bellard, Bellevue TV, le reflet de bonne morale, Bellevue TV, les miroirs de tout le film des artistes congolais, Bellevue TV, Yende Makam, Yende Maman la Bango, à la Kisandele, Beleba Omboité les pas. En tout cas, merci. Nabino parce que vous avez la film Éducation. Quand vous consommez les films de Bellevue, vous avez la yango. Sans modération, c'est-à-dire consommer. Botala on peut la télévision belé parce que nada communicatrice, je fais mon travail de communicatrice puis je continue de le faire. Et naya contenu des vies sans intérêt puis je continuerai toujours de le faire sans intérêt avec un amour vrai sincère. Ba biso toloka ba petit fali pas fali. Aya na le quoi ça ni mais lelo pe ba na poto. Biso to bongo. Voilà parce que mongo so linga na bolunga solo quoi. Voilà nature à mongo. Et mongo pena de ba pena trahison te. Voilà nature à mongo. De consommer pena Bellevue TV, de consommer Candy Star, film na biso éducation. Mais d'accord ça pena te ba na poto ba ka ben poli mais d'accord ça pena oza impoli hein. Yo penda na ba leki no wana yo fallait yo za l'exemple mais oza vraiment impoli. D'accord, na beka yo na film osoza osaka marambo ozosala. Mais je t'aime bien par rapport à ton talent. J'aime bien l'écriture de Bellevue, na le rataté. Tous les artistes bazoko prester kuna bo ça kitoko. Na nga ko tesuna profondeur de la film makate parce que chaka moi dégoût, ba msote j'ai mo solo be da film. Yango na osenga na yo. Consommer yango, tala yango,
partagez, likez, aimez. Tozanga raté. Tant que film écoute, banda partage, il y a chaud. Il y a chaud. Sauf, attends-moi 20 personnes. Aujourd'hui, moi souffle. Tout qui est dans la langue bon, tant que écoute, banda partage, moi 20 personnes. Et ça, c'est moi bien. Voilà. En fait, c'est un peu de côté moi dans le sujet la biso. Déjà, bon séjour à Paris. À Ursule Pechanga, la ville est calme, même au bout na bango. Silence kaka. Ni photo, ni vidéo. Tout le monde a maman qui n'a pas poto. Boende training kati. Oh, moutou na aéroport andi tuenke. À côté d'un avion tuenke. Ce qu'on peut faire ça dans côté. Mbala mort à côté. Et pour votre information, Ursule Pechanga n'avait pas manqué mbongo pour le que soit à voyager. À faire de voyage là, c'est très compliqué. Tu peux avoir l'argent, mais bah on le visa. Et donc, il y a un facteur chance. Il y a un facteur ngolou et puis pour ma temps. Si on ne dit comme ton, même si les deux vient, même si on a télémia ton, de la taille ici péchant dans mon boutou, à Luka ndenya au voyager dans ma propre forme naïe. Na zoate. Mais dans zela mon boutou. Oh, ben, mon bout, il a fallu dans mon bout, il y a artiste et comédienne. Parce que c'est ce qu'on featuring. Parce que ce qu'on a porté tout ça, il y a melaka poison, melaka pile. Pour ce moment qui voyage, il y a les soyaux. Mais bon, man, c'est une bouche de moi, il y a aussi l'onga dans mon kilo. Au coup, faut payer. Au long way. Ce moment qui voyage, il y a les soyaux, boy. Il y a l'onga kaka. Mais la pile, mais le mot kaka sala ba excès ba kisi kufana yo. Pour les pas mola mutu comme déranger mutu c'est comme kindoki. Tant mutu mo bazaki place ba mati comme que soit même si ba fan ya ba tout mo be pour na star na bon c'est comme une sorcellerie. Ça on peut la vraie boulogie. Sorcellerie pénale loca. O ba bon ba le baka. La ville est calme au boutou. Ba bon séjour pénal à Paris, à consommer au kitoko. Consommons bien côté Allemagne, bien la Suisse, côté la Suède, aller baluka, ceux qui peut Espagne, ceux qui peut Candel, qui m'a tapé qu'à États-Unis. Ça là on a bon ya, qui est kaka. Alors, allez aussi consommer les films chez Dinana, titre film et makasi. En tout cas, il y a dit ngai no côté na fi comment tante. Eza makasi moko sur les tensions, sur les stress. Ah non. Mais j'ai aimé. J'ai aimé tant que tout le monde a titre écrit et n'a pas dans le dictionnaire et ça l'a bien. Autant les films maintenant ma caméra la casse na contenu ça va de pair. C'est-à-dire film maintenant ma caméra la kati histoire titre na ma caméra la kati et kitoko yo titre mon robot na kati tout le monde qui tchaka lingomba tout le monde ka makinu madawidi tout le monde ka des autres place histoire et bani parce que tu comprendre les désordre ya on peut pas continuer on peut continuer ndenge moko parce que yo continuer et quand tu ndeni ba continuer bilo tu ndenge moko parce que ya yo et continuer ndeni pour comment faire il faut qu'il y ait comme là haut yo moko za na écriture te ya ata yo moko na course moi na bevi ko tshaka ta morte pour bevi tshaka ta morte bevi so que si merci libre tant et aussi na tongo ba moko atim na fiche ba moto banda présentation des acteurs to banda teaser film ezo banda c'est dit ta moto so ko zo lingo ça la course na bevi TV ko tshaka ta morte pour bilo to boza formation sika moko sur la sacola ko za ka boete la muka oh tuna bana quartier bana ya famille ba kene ko tuna ba information na ba camarade na bango ba zelo moi ba information ya ba filmer oyela ka biso pour osa la course kitoko na bevi pour osa la course ka ba filmer mais tellement on ezopesa makanda oh kule se misute zala wana ta bevi ko sisa be boke pena pique parce que tout bevi aza déjà boy yo zo ya na si zo mona tekini secteur côté bevi comme dans la 5 épisode yo lingo ya oh. C'est quoi ça comme histoire? Coaching, on va coacher bongo. Eh bah coacher pas baiser. A coacher comme bongo que vous avez tellement vous avez la lanterne? Non, pas du tout. C'est la fille qui dérange ya. Non, puis c'est le cadeau te. Vous êtes dérangé. Mais sérieux? Pour cadeau, vous jetez. Quand vous jetez cadeau, vous en avez ya. C'est la fille qui dérange.
So ne selo bongo melaka mai. Il y a pédine au babi on est mungwa likaya ou bien de moi café et ça leur bien. To kote na mama likamu ya likamango ya matanga ya Gabi. Na bi ata mutu azandoki. Ata mutu asimbela bandoki bilamba bango ba pumbu ya simbika bilamba tambo ya bazulama na babaki na. En cas de problème, on doit compatir. En cas de problème, on doit compatir. Aujourd'hui, certes, ba sorti médiatique belé ya Gabi et soit kabatna mitema. To ko boya ngote. To ko da ba hypocrite parce que même na famille ba lo baranae. Même moi ne moko lo baranae. Mais au moment où je vous parlais, Gabi Koufil être cher na ye. Non, moralité, il faut mon tour d'amener ça là. À perdre ya na ye au bazala qui n'est mardi, s'il vous plaît. Ba ça la makambu ya libala. Ya moi na ba mo kofa bala la famille. Ba kaboli pe mbongo ndeza la famille boy mardi. Mercredi baza bien à mout. Jeudi vendredi et brusquement le vendredi muta sali crise à Koufi yaya. Oko perdre. Pour votre information, Gabrielle Bolembo a bien temps. Santé n'est pas bien. Elle est malade. Babino bato bolingaka ba émission. Ba soit fanga ba $40, ba $30. Obozaka nango. Yaka na bobelo moi $30. Oye, po bala balia la bandako. Boye ba mambo ya ko sala so ilkamwe komeli mutu moko bokolata ba chapeau. Moi bino bokolata ka ba kazaka. Bino bokolata ka ba fardeau le ko ba sorti médiatique na bino le ko ba mbongo ba pesa ba $30 ba $40 ba comédien ba sala ba mitote ba zoba ba besoin mbongo te na ma famille ba ba pasité de bien le ko pesa na $40 $30 ya zela na le kano peso matière mais la matière na o blessé mité ma bato o déranger aujourd'hui comme na kaya Gabi non. Comme la Kaya Gabi, hein. Ya Gabi faisait des émissions à la sortie médiatique, oh, peut-être ça dérangé aussi. Mais la minute au boy, à coup fait tout ça, ni, tout kate kamutu, hein. T'es la minute quoi ya Gabi à coup fait, ya Gabi siko satana, hein. Ya Gabi siko ndokite, hein. Eh, tout ça, ni, ya Gabi le ko le kabe mission, le ko coup fait tout mais tu bien tout. Tout bon, mais kakati. Pour yo au CP là. Poyo OCP là. Ya Gabi la zande kwa nene camarade nanga. Mais seul kamo be mabe na kala bi ya Gabi koto sel mabe. Ya Gabi le kala émission abi même kuna na leki nanga jemima. Boyoka te. Ça dit na leki ni. Le quoi nene et pas ya benga nene koko sek ngape na koko ya Gabi. Mais soka sel mabe no ba ya Gabi na sel mabe. Ya Gabi za passer. Ya Gabi na se. Abungsi ya. Et puis, il y a mon santé bien té, toza la batou. Bata, boulim sanga langage de ça. Bah la koso, toza batou. Jusque là, on ne sait plus situer place Ibuto Telemi. O limbi sanga. Eh, ozawapi. O le kalemission o tumbi Belleville. Na ndenga stratégie mu otumbiye o le kala mususu ke le kwa o balancer Belleville si là o balancer tu es où si tu es ni chaud ni froid on va te vomir soit zala normal na bango so mi balé faut arrêter de faire l'hypocrisie que ngande na bila lingaka si la menaza famille bota tant on voit les familles bota on beta ba pick up mo comme si o bo ma place oyo zalaka non na mona te mta atumba kuna bango non na mona te. Attends là que la bino etanga mai tamba pa ya ko sa assembla o sa pena assembla o pena la mama o te place wana o etangela mai yo vandi pour ali ba mona te place mo eza muye place mo basali pipi kuna place mo loko mo eza kuna tu vas pas faire ça quand c'est le dit tout la batte Ibutu c'était important à koleka na TV avec toute audacité. Un parent comme toi, un responsable comme toi,
oleka pour avouer que ngande mutu na pesi de voice kaka et bongo mutu ekutu balobaki ne boyebo yo na TV donc ngande donc sorti médiatique yi buto ko plutôt comprendre que eko condamner mato parce que ya Gabriel Lobi la mama top que zwa ba voice wana chango na groupe donc pour na yo il fallait que ma top atine na ka mimi ka bongo na privé ba bande ba osala oyeko condamner ma top na zunga na yeba age ya ibutu na ma top na za mkona ngwaza leki bolinga te botuko sasa même na matanga ya Gabi botuko sasa semblant botuko sasa semblant bolinga ni teko Quand on a coulé bo soli bo seki bino mona ondeli bo blessé na TV et on moni muto tandele tous les 32 da sobe za 54 combien au pandango ba do sexy mais au blessé na TV bo sala ngondeni bo sala ngo comment on le kina TV le ba bena ngata ngo moni nga na likamo bi ojema jema ndeko la nga na ndeko la mamani pour toute information nga na mongo nga na ndeko la mamani pour la ka congolaise ou congolaise ngato kaninga wana na TV na lobango kananga na TV devant moi olobate na biloko na ngala nzoto kate pona dominer moko teke na on olobani ti donc na domino penza ça dit mon esprit est tellement supérieur que ton esprit mon esprit est ali kolo ya esprit ça dit est dominé wana senanga de tout moningo olobati. Alors pour ça on va biloko moko te na boye cela moi j'ai mal na obete yo makasa ngozyo ngwa we bile papo beti ngapi mbata na hotel we mwana yo bote ke 9 mois de moi bata kati jemba te ya yo obeti ngamba ta papa ngapi kuna na problème ya na wana lela tongo beta ngana lela na lela ti yo beta ngana na lela ti ngasko na hotel oti bwe yo lo bangana la munoko tete bongo to sango bongo ti faut faire très attention na lo yenge na pesa ko yo ozaka. Tu vois ici. Tu es ici. Soit na fino, non fino na mita buki, faut banganga. Yo pene faut banganga. Et moi ça kana ba bombe nanga soka ti siko dinga regarder c'est éducation et au peser. Étant donné que peke na la mutu ou contrôler nga ko sa bote ma non tenasi. Mais si tu continues avec mon nom, non ça le plaisir aux olinga na sala. Oyoka goût oyoka sentiment. Na boka lo monter na bomba eza. Faut faire très attention. Pole. Silama. Kita penza. Ya Gabi wana ndeko nanga mongo. Ngazaka. Bami ngaba na tribaliste. Tribalisme. Héros. Komi presque. Français nde kimaka. Ata na oluka on additionné et yate. Bina mandako bakisela nga loko na lobana. Na biboye. Ibutu soki muninga za na pasi okoya ko choquer ningo ko sala émission wana te ya oui to yebi ko linga émission oui to yebi ko poza rappeler muto ba vérité parce que il y a père la vérité pour la vérité oui on connaît tous na ba mettre que non muto oyo ayaka la émission ko loba ba émission ayaka toujours ko loba la émission sans frein ayeba rater non loba ni non ça ni ça yo je suis jamais il la fille qui dérange. Tebis. So no tout a bord dit toebiot. Silama ya Gabi azana matanga. A perdre Yann et puis ya Gabi la santé les a bien té. Aïe. Vous savez qu'on est pour la plaisir na biso. On met pas comme ça la monsieur pas la biso, ça plaisir na biso. Attends la personne $40, $30, on a compte bon, on a compte sur 200. On a compte belé pour non mais entre temps yo c'est l'émission là au baby na bandeko na yo, au baby si relation na bandeko na yo. Le colin $30, le colin $40. Mais au baby si relation na bandeko na yo seulement comme ça. Pour un petit rien. Tout abatuko un moment. Hein? Voice yango effuité, voice yango etambo. Non te la bino voice mais avant c'est dans lobana. Yaka bien siliki. Yaka bien débordé. Yaka bien ebemba ba $10. Yaka bien tika la mbongo la mopesa mbongo te. Yaka bi donc denga lobi na kanda la batuko batela ba mbongo wana na matanga na. Na asi ba osenga ba mbongo na bongo. Pe ga bien ebemba ba $10.
boye bango bambongo to bokotiza matanga bato msu tu akufeli bokotize ekundana nango te mais bopesaka mutu ka mwa enveloppe so ye moko nda akufi awande bokunzi po ye moko nda artiste akufi mais soka akufeli membre moko famille bambongo botiaka ça veut dire botiaka na bokotongo na enveloppe bopesi mais yango te mutu ekunda bon mona te bo ba $10 ba $20 na bino wana bopesi ndi yango nde ekunda ya Gabi boti ko sara bongo groupe ya équipe na matanga Aïda to ki pesa makele salite matanga Aïda groupe ya équipe na matanga Aïda makele to ki yango place salite oh boyebo kimia mais pourquoi les gars va changer groupe et comme na kombo ya Gabi pourquoi ça crée des problèmes donc c'est na comprend que Gabi aza émetté so ya Gabi aza émetté cause nango zanini ba sortie médiatique né j'ai parlé j'ai mal bien à parler na sina lobby désolé. Donc voilà. Donc un moment, et là, je la scène, on a bien sûr bien décollant. Ah, nena aboye, na scène on a kaka, mais est choqué mes thèmes. Est choqué ma fan en décollant, choqué ma fan na obalingako. Mais c'est comme ça. Est choqué. Ça fait très mal. Et le Seigneur passe. Renate Ifoku alobakate moi sabato bomoni Renate Ifoku wana te amona apena mbongo côté amona apena mbongo amona mbongo et puis on dirait amona mbongo pena na kamera bana lobate par le besoin de matière amona mbongo mais mbongo sala makele te. Mais ce qu'a décidé les cana à ça la émission. Allo bandenga lobby wana on a ôté la bino la voice. C'est qu'a étondi. C'est qu'a moi que malgré ma belle Gabi, malgré Gabi on pas dans doki, malgré Gabi pas dans dingaza, malgré Gabi aboye. Mais beaucoup comprendre que Gabi a koufeli ndeko na ye, a koufeli yaya na ye, ya Gabi azana se. Na ngana lo baboye. Moi, j'ai Maïbele. Dans la famille de terre, je suis belge. Et quand je Karine, dans la Chine, je suis Karine. Je suis la personne, en fait. Bino ba comédien, au bout de la cassine de la belle vie. Bon, tu connais ami Kalako. YouTube, il y a un fadi, il y a la chaîne. Fungo la chaîne na yo, bana na 0 abonné, mata, bana ko sa ba film na yo, bana ko pasa baninga no ba coupage. Na Nigeria lelo tout le monde a comme productrice. Tout le monde a comme producteur, na basta mi ba na Nigeria. Place ba sa ba film ba caractère na ta biso. Beaucoup va producteur, va productrice, botiko ko mbouyer dessert wala. Et ko ba ba mbouyer ma. On peut préférer aussi à Gabi émission baleki na télévision à lobby. Et bon bilo hypocrite au boy bokena c'est bo chocolat bo tonga ba on a c'est ben vie kutu bébé donc la patronne ben vie si la kutu ye moko sile okotonga ba songi mikuli autant la mutu quelque part comme le quoi vert le quoi orange on comprend bien ça veut dire aussi OK mais mukala sila. Mais c'est étonnant. On a commencé sa vie dans mon coni yo. Non toi. On a commencé sa vie dans mon coni conscience que na koli na sina nipe na sina kei na sina ramobe pour la relève na nga soki lobby na zate na tika ba na ta chaîne na YouTube. À ta chaîne na YouTube à pamba. Oyo côté da mbongo monétiser. Ten o l'excellent temps wana o le kala TV. Na la grippe bolimsa. Eh Seigneur. Si le bagage comme moi seul ça la ka ba grippe ta so da kan doki keba attention. Tika le magam na oko pardon s'il te plaît. Bo tia ba coffee ba bango ba coffee. Sko il faut ku obika mikala ya si na beji ba kombo nde otangi te.
naza na posa bakoma mikala yango nga mona tangelo na TV ke mukala ya Belvi tel tika kosala ki mukala o na otia ba voice awa pe ya Gabi alobi ke bobo ma groupe soki bopesi cotisation akozwa yango te et en plus de cela Belvi a yebi bien et puis Belvi a participé déjà cotisation. Yango na loba yango na émission tout temps. Makaba Belvi na Gabi nga jema na ko loba en profondeur te. Na loba yango ka likolo. Pour deux personnes wana. Balingana ka et puis ya Gabi alinga Belvi. Bien où je parlais. Eh. Moni ya Gabi. Si vous te bien, après la famille Bota. Ya Gabi, Aza famille Bota. Pour Alinga Belvi. Maga kosa makamune wana. Eh. Na lobe loko yo. Makamto leka yo buka sur le lobe Belvi na problème ya Gabi oyate. Si ya Gabi na problème Belvi oyate, ta lelo. Alobi on a audio. Sko bato yo o peut-être dans nga mabel. Yaka bia les mission moto ekoto ko loba to tikali wapi otemi côté ni bo statuer wapi bozui forme ni to ça la raté avec beaucoup d'intelligence nga pena na lekela pena loko pena nga bana kendango facilité na kendango pena ici à place o ba mami baleka ba mama so Geneviève baleka ba mama peut-être kanimu baleka ba directeur kabongo baleka ba grand tu ya RTS baleka la ici place on a kina na ko saka YouTube par rapport YouTube kenda abu parce que ka non bonjour bon tala ngate batala ba sans vie yo un moment pétage moi bordure kota mais tu dois rappeler mélanger en fait hein moi je viens de la télé claire c'est de ça stage na RTNC ce qu'on a RTNC ba au stage ba approuver yo OK ngaleka na sala. Eh, n'est-ce que YouTube par rapport à la compagnie que télévision, il n'y a pas l'argent. Hein? Bon, ils ont 8 heures de temps, mais l'argent, tu n'en as pas. Il y a un moyen à YouTube. Bon, mélange à ngaïté. Nga comme ça, il avait beaucoup d'intelligence. Na loba que loko, mukolo ya gabi aux problèmes bezo ya. Ouais, Pierre. Bon, moi, c'est quoi? Après, si cotisation, après, si cotisation, t'es. Ba fag bout kotara ba na berre Jemima tala ya Gabi asali fionton ton pour na Belvi na répondre bluni na Moni Nathalie na Yoki na suka ka na mona loko ba note na ba mona lote na Moni Nathalie na Yoki point barre. Pour je connais le Congo, je connais ces deux personnes là. Comment est-ce que ba linganaka et da mon père sous belle obeta ya Gabi Kara. Il n'y a pas se défouler à le bon à TV. Ouais, il y a des défoulements, donc se défouler. C'est-à-dire, une décollanga Belvi avec un canal à salier nini. Parce qu'on a le bien à téléphone, on va te faire ce qu'on a la télévision à lobby. On peut mon péboyer à perdre. J'ai parlé. Et mon soeur tout à bordi, on peut qui parater. Et Gabi ya nanga un bordi. Faut pas qu'il y a Gabi ya généralement. Et mon soeur gobi mon freiné. Na kimia. Ya Gabi penza za matanga. Y'a Gabi penza kufeli ya nae. To silama ba comédien. To silama. Pour y'a Gabi pepa ya ko sala l'émission au banga mututé. Elle va venir parler. S'il te plaît, s'il vous plaît. Hein? Tu as vu que bolinga la raté mais vous savez moi semblant na matanga Gabi. Vous savez moi bolingo mo ya lokuta te. Muninga pena na pasi. Bo continuer ko tout cahier. Bile bato le ka ba émission pour les $30 ba $50 et da bénéfice na biso. Pour nga la personne $30. Même si non nga na plus. Mais tant que l'on peut s'en matière mo éducatif, on ko éduquer mutu moko lobby, nde ba pasteur John Basalaka a sala émission lobby na mutu azu moi leçon. Et tant que non oyeboye, on peut si oyeko le capot peut s'en matière na simanon et créer ba problème. Non. Ba comédie bolinga la raté na lobby. Ba comédien boza ba mikala makasi ya Belvi na sila na lobby. Ba comédien boza ba hypocrite makasi. Et puis bolinga la té na lobby. Non loba kaka. Jusque là je parle.
ce que mon tout peut être comme ce quoi j'ai mis ma ba besoin hypocrite tout na beno ah yo comme on yo te yo za hypocrite. Dans chaque cas il y a des exceptions. Mais la majorité ba hypocrite hein. La majorité ba rappelle la star à la mi balé o ba télémisi Congo lelo ba télémisi théâtre likolo ba za 2 personnes surtout ba kisidi nana ba comme 3 de te mon boutu ici ba comme 4 mais nga monde faut ça fait sur 5 Karim pala ndé la omoni là to côté pe 6 maman Kalunga ndé pe na tali pena hein ndé ba on pena ke kende là to Karim pala pas azu trophée hein. Il y a la artiste artisane et puis azo na maboka chef de l'état et bien ba comédien bomona maman Denise bomona maman Olive mais comment la chef de l'état comment la yemoko Chinaram et la ramo passe mais quand même pas ce à moni. Est-ce que vous comprenez vous comprenez les choses quand même pas a vu à moni vous comprenez ah. Non, c'est pas normal quand même. Je vais devoir mettre un peu de voice. Là, mais quand on y voice, hein. Na expliquer ma lobania surtout ndé ya gada lobeliango. Ya gada zaki likolo makasi. Elle est vraiment fâchée et après lobi na ibutu ameko ya matanga te po bako menacer. Mais depuis na ebeli ibutu, allez la télévision, allez la YouTube, lobi oleka émission. Yaga biya to lobi mbe so ngana ngana ya matanga na bino boye ba te que non le bo bebisa lelo bongo lobby bino botela ka lobby te ba comédien vous ne regardez pas demain vous regardez seulement aujourd'hui na bebisa la nga lelo na ndeko la ngai botaka te que lobby pe na koza na besoin ndeko wana na fungoli branche hein? Donc je vais devoir la fungoli branche to kananu ba audio. On va écouter ma audio parce que j'ai eu à prendre ça. Il y a Gabi et puis il y a Renate et Ifokundai. Voilà, le son est bon. On va prendre ça.
yende mutaza asali ke boya bo quitter ba hypocrite Belgique on yona yemu ko ayeni ngaje ayeni ngaje ayeni mina monto mo pani bolinga mo pani pana yi ayeni yango ati mo lakini cotisation na yi akini cotisation na yi na wona ngo te pena zu yango na mungu so na zu yango ki to sala bo epo mo na biso bato malamu yemu ko na bima tini cotisation na zu ya ngolobi na zu yango penza na zu ngo profiter la faiblesse nanga pona na mabele na zo lela ya nanga o likala de biso dans n'importe quoi na pona ko na se ba ngo ko mabe ko na se ka ngo ko mabe ya keba ya na le so poisson pe keba ko ko yo no mutu na ngati s'il vous plaît ya na mutu na mutu to pe yo ko mutu na ngati s'il vous plaît s'il te plaît. Bosuka ngaye, bosuka. Bozongo na kozongo na bino te, bozongi sa yango, bozongi mimi, zongi sa mutu ndo na ina kozwa yango te. Ebenda badidi na kozwa yango te. Zongi sa yango. Boko profiter na te. Boko profiter na te. Boko keba. Voilà, la tienne nous wana ba voice ya Gabi ndenga lobby ya Gabi ali kolo ana pasi akufisi ndeko na ye peut-être akranite ka kozwa bolingo na ba ndeko bobengaka bolbaki boza famille na kata musala ngo mais sortie médiatique ya Ibutu c'était pas important yaya. C'était pas important. Et puis quand il y a beaucoup de ngam na pesi des voice wana, eza lango le kumute. Quand le puis quand condamner maman top na émission, eza lango peut-être que sopende ni. C'est pas bien. Te Gabi na loka ko bimisa, ngate na laisser poisson. De point na le poisson boyebi. Ngate na laisser poisson. Koku fala koko lukaliwa la mutu na ngate, c'est très profond. C'est très profond. Même celui qui a poisson et dérangera Ibutu ke aluka aiba na ngwa salanga bo pour que santé la ngai e konda na koma bonne na konda bo emsu na yaki munene santé kitabo na bo emsu aluka ngo passe wala za kalango metango yoyo otumuli ya Gabi passe na ye pas une retour azong seli o passe na ya katango yo Ibutu oyo ko tumula ko ba mambo ya Gabi na ndenge ya yoko mambo ya Gabi par rapport à kufeli ya ne ye pas qui passe. Il pas touché qu'à place que soit yo par rapport que non ngate mutu na telo au poisson ngate mutu na ko lukaliwana na mutu na ngate c'est tellement fort alobi on a passe na mtema et puis alobi na mika bongo zongso ba monsko bimi ozo za mbongo ndeni c'est que ba mongo to ya kazo mbongo no za mbongo no non moi je pense que mimi ko zongsa mbongo te mimi ko zongsa te bandeko bapesa ki na bolingo bapesi na bolingo o pa boy ko pesa apesa te zwambongo wana simba yango na maboko ba okunda yaya Gabi kande ko kita aozwa mais que ozong c'est la mbongo zo za mote ko sala ngote ba comédie bozala mwa bolingo ata Gabi on peut na obanda ata Gabi on peut ndoki ata pasim sa simila bandoki bilamba mais c'est votre sœur Naila répondre mutu babengaka mida ko kaba eza éducation so muto botama na ko kaba en tout cas o kaba no kaka elle quoi Belgique abotama na ko kaba depuis que tazalaka nango pe ya kumakasi te boyoka témoignage mama ani biasi te na ina yem tazalaka mso moli mama ani boye osoma ba jiba blok c'est dire ko kaba eza donné depuis sa nat depuis qu'elle était soki na mwana mukie akabaka déjà donc yo pese leçon de morale moto ba ki non bon bébé te ye belge lingaka komona eza likolo ya lingaka succès tanga ko pesa ya Gabi na coulisse ayaki na caméra te
Mida ntango Bellevue apesi ya Gabi mbongo wana ya cotisation apesaki ya Gabi mbongo na cotisation mpe ya Gabi aloba ngo na TVT ya Gabi pesa comme na poids koloba ngo na TV parce que amoni c'est trop par rapport à cotisation nga groupe comme le conseil mutu passe bi oh donc bato ebele bazo banga nde Bellevue par rapport à bakamna nga na Bellevue bakota ngo alobi pe bien Bellevue ayebi nga yebi mutu na mutu moko bolingo nya azaka na mpona ye bomeki makambo tu etikaka batukala basoni kaka etikaka batukala basoni kaka donc mpona ye ayebi ke ata nasali sorti médiatique Bellevue ayebi bolingo nanga epa na ye nga mpe nayebi bolingo ya Bellevue epa na nga tuku langage ya Gabi yango wana langage ya Gabi yango wana bino bato tu oyo bokite ba groupe est-ce que Bellevue mutu ayebisi bokite groupe ya Gabi donc po aniso mutu ana étoile ana aura makambo tu il faut kitaka likoya mapeka na ye aza mutu akomaka bacharge na bino bama mibimba bongo ya théâtre tela batata mibimba théâtre ta bokitela basentiment na bino bokitele groupe Bellevue peut-être sokono yaya kite siko ye moko yana pesi cotisation siko bosa ndeni bamikala ngo basi ya mibali yango nde baoloba ya Bellevue wana bosuka api botikela biso bachronique scope na biso tozala batendance na biso ke naka mutatel bino bapata bacomédie bandeko nango bakolege nango bolongwa na kati ya makambo wana eza soni c'est la honte eza soni makasi mpona bino quand vous prenez des partis pris non honte à vous hein. Honte à vous. Ya Gabi ayeko si Bellevue apesi mbongo wana mida asali matala na te eleki na TVT biso be batu oyo to travailler ka to daka la kota presse ne to lobeli yango te ezala ni mutu no ka lobite ko bel nenga d'abord apesi ya Gabi mbongo je ne pense même pas que bato yebi ke Bellevue d'abord apesi ya Gabi cotisation donc mutu yebi ekota nene il faut ku na yemo ya Gabi po baza bandeko soki ya Gabi ayeko loba ngo na TV siko ya yo mida okoloba ke non Bellevue nenga d'abord alingaka lokumu alingaka komoneza alikolo na makamutu kaza na succès ye alingaka succès bobote ayeko loba na lobi eloko ni oyo etini epousse yo mida oloba bongo kokabeze éducation so maman bino kabate désolé hein akola na kokabate akosala pe magie te aozalaka bongo moyimi akola na kokabate siko mutu akola na kokabate olinga defa aluka kokabango wapi acréer yango ya kocréer eloko ocréer na makasi esimbaka te eloko ebonga ezala naturel eloko ya Bellevue elle est naturelle en fait en matière de données elle est naturelle à force ati ti apesi mpe cotisation wana bongo aleki mpe na groupe ya WhatsApp te apesi nde Gabriel so ya Gabi emo mutu aleki alobi na TV siko yo mido yo afungola mbanga na yo na bibwela no ozalaka mo ekiri na bino bofungola mbanga nga sa matala na mama na bino dakabaka te bolo baneki mama ekabaka eza mbila etelaka partout yekola kokaba c'est tout bokoma aigri motema be na Bellevue parce que aza na nature okaba parce que eza éducation depuis au moins akabaka na ye et puis akokaba ngo mpe aforçaka na ye mpe te aforçaka te mais partage et puis bino un moment quand je vous vois je vous regarde je vous constate je vous nyonso wana ebo bosalanga mutu pasi opesalanga banea pasi banea pene telemakaka mpe tandi nde bozana toka siko ya ifoku toka ya ifoku ya renate ifoku mama sa talobaka te alobi bino bayoutube bacomédie oyo bokolobisa na bato bazaka bababa bele bakite groupe na bachange groupe matango ezaki ya grande sœur ya Ida ekomi ya Gabi bato ebele bakite bagroupe salenga mapasi pourquoi bato ebele bakite groupe ona mpona matango eza ya Gabriel bato ebele Gabriel aza na baproblème na bato ebele yango bato ebele basepete bakite na bango bagroupe bon mais
ça sinon de bien bosso na gabi so ba to ba comédien to yelo cotisation to lo ngwana biso ba ndeko so ba comédien nyonso ba yelo envelope ba yela ka cotisation ko zwate ya boya to sambo na ba boya no mbongo ko zwate mbongo wana ya wana te ndesa ba kopaka mutu ya matanga mbongo wana te ngonde ekunda mutu zaka ba miette et au Canada, on va faire ça dépasse à matin. Donc, comme tout ça là, on bat. Théâtre baby if, théâtre baby na ndenge moko na préféré tout ça na dans na époque ba ya kala. Donc, on va ça va courage pour aller loyal. OK. Bon pourtant ndenga musala, mais lelo donc que ba fenea basé belé. Ba fenea basé bien na théâtre. Bon ko c'est le côté ko ba ninga. Comme ka ba kizengi ba tunyonso. On va nous faire un bisou à ta tête, à ta zoba, mais tu as un moussala zoba, tu as un moussala bataille. Yosa, net, yosa, osana, ils sont maîtres, faut pas personne qui la moko. Yosa, député, la personne, ça, qui est une côte à la scène, qu'on a coca, ou raté. Moussala, n'y a surtout. Osa, on t'a séparé, on a moussala, madame, qui les alak. Mais bisou, on va te mettre, mais ça, on va te maboquer. En tout cas, ton baby, tu as tes baby, elle y a théâtre Sili. Mon terme, ma belle, qui est place est dominée. Bon, pour ne pas finir, on va finir pour ça, ma belle. Non, pas tout par le bateau. Si on a bébé, si on a bébé, c'est théâtre T. Si on a bébé, c'est théâtre T. Ma finir. Ma finir, si là, à du moussala naïe, bébé, du moussala habite, on va gagner faire la main en goyo. Pour na bosser ma casse. Pour na misambo, on a zoua moussala nama. On va finir, il y a un son de fani comme moi qui sont la plupart dans quatre nabicho. Mutu moka bite na buna na chaîne na malembe na chaîne na malembe. Attends le ata fa 2 mois comme quand tu es bana suma bilonga attends moi 3 personnes ba bibiso. Tant on na malembe ni ko to moi 10 fois na YouTube. Miki ba bêtise belé ici là. Ba te bebo tu ko da mikala. Ba te bebo tu ko za ba modo to pa sa likam. Biso to za la suko wana te. Yango ba keta biso net ba mise à part. Motika Gabriel tranquille amoto. Gabriel a belle ba te belé boy baté. Après le to Gabriel allait bembe. Pour pas tout ko to na matanga yanga ngbi boy ko le la ba hypocrite. Le ko le ba professeur. Na tout est amené moi bordi muki. Oboni foku wana alobate. Mais belé les cas on va commander il faut quoi zalate. Première sortie il faut quoi le barata botusha mobile né à lobby. Je crois deuxième fois on a eu yoka yokoloba. Eza makambo ya Gabi. Ba fenea bosa quelque chose. Ba fenea il faut quoi bengi binu wana. Bo fungwa ba chaîne YouTube eza nango. YouTube akangi na nte bo fungola. YouTube comme un sondel ba matière zo bote chaque jour yaya. Fungola so moni kota théâtre esi maté tia chroniqueuse mo asa la comme émission. Okota mbongo na yo après tango okanga mbongo mobe okomo koti ba filmer malembe. Botu kana ba star na mi balé ba fanda. Ba bomi ba osina ba mate ba mona tête na ni le beta ifoku. Ndeko moko talinga ke ndeko ne ba bomaye. Ate Gabi ngo azape mabe azape ndoki. To sa skonto tube mbeli to bomé pour le boka bien. Insisté. On doit grandir. Ça fait très mal ton loka boy. Ya Gabi ana matanga ana se mais vous faites des émissions na et belé oh non. Ba mikala. Ba malandangulu, ba fainéant. Bébé a payé Simbongo pa Gabi. Ya Gabi pa lobby mbongo na bino wana matanga bu pesa peti. Ya Gabi pa lobby ibutu aya matanga ti. So ayeba obeta. Ya Gabi pa lobby sous que non ibutu yete mtatela ki yo poisson. Et puis koku liwana za mutu na été. C'est très profond linga na sepe na ngote ya Gabi. Et toucher nga makasi senga tué hein senga bomo en fait bomo non qui on bien té bo comprendre ya Gabi le bien on a sakanda
sa émotion andima été peut-être ayebeki boza ba commander ka famille baza yango wana ba osama quelque chose pour na ye par rapport ne ba tutu ba esalemaka mais ayebe ndenge esala boité kotali kama poisson wana to comprendre ya gabi to tela na se mais kokaba es éducation et ce bébé c'est parce qu'elle est comme ça en fait a PCP ya gabi te po ya gabi le na télé c'est ya gabi ndem tele ko na télévision. Alors, bino nde boko mo bao alinga komila ksa amila kisi na nini? A prouver pe nani? A sel matala et pas nani? Non, je ne pense pas. Après ça qu'il y a des cotisations, les moutons sont fait la rappel cotisation. Yena gabi babandi le lote. Aïe bi grand frère na koufit. Wana ya ba gabit. Ça va commander belé au balaki proche ya gabi baby ya wana. Baby na ya biso akauka. Netika kuna ebi ya akauka. Nga. Pour la nene na ebi ya akauka. So pes ko doso le ko pes ko ya yaya na ya kufido auto la kutu ya gabi auto la siko akufi ya na biso grand frère ya Gabriel aza grand frère nanga donc na pesa ne ko doso pona ya nanga bina dans ni belvi ake pona bongo la patrona aye ko pesa cotisation kaka pona ya gabi te parce que akufi na aza ya na ye ninga za ya gabi ninga za ya belvi asali matala na place moko te asali ki fanta place moko te amila kisi place moko te pour appeler que on a coulisse c'est ya gabinde aye nango na public parce que bo pétisser ba plan bo lobby c'est trop oh mais non je suis arrivé à la fin et ça analyse moi mon coup c'est même plus na kana et minga tina ba presque ba 1 heure du temps boy. Mes condoléances à toute la famille Bolembo boza na courage nzaba ça no makasi nyoso leka bien to zalawana. Et moi, je pense que je ba mpuku kuna ba jeto ba provocation ba biloko oza pena nature na ngate éducation na ngate en fait. Tu vas moi sunga je mai be na temi na so na mutu na oganga na losa biloko be on sera là na beto wala za ngate siko. Éducation parent na ngapene ya kana biloko abongo. On pena dans la longa pena chroniqueuse na zone pena ngamonte bato ba ebele be ngana sa biloko abongo. Batala ngande na oswana te na kokosa na ngote. Parce que mon beauté la plus qu'on a nene beauté azali faut qu'il ne matanga et un peu là compliqué c'est tellement compliqué mais on est des cœurs avec famille Bolembo avec nene beauté avec Renate Ifoku avec toute la famille doit vraiment de cœur nabino nzamba osunga matanga gabi et les kanango bien bato boluka ba matia bozela boluka ba buzz bozela matanga ya gabi sila to absolu banzela to kuta to créer sur la buzz dans studio de créer so boza besoin buzz ne bino bo créer ka plutôt. Bo créer ba besoin de bo créer mais na matanga ya gabi to un problème to a besoin de buzzer to e pena ko to e peda ko lela yaya to e pena ko lela yaya. Voilà, merci beaucoup à vous tous au hôtel de partout. Je suis Gemma Ibé, le gros de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange. Je crois que j'ai un peu dérangé les gens. Supportez-moi parce que je suis comme ça. Il y a la fille qui dérange. So dame attention, oh et matara makas, mais là kama ebele kita. Oh pe kita mais là café, mais là nini lia mungwa, lia makaya, tu vas voir que tension na yo et que mata et que se stabiliser et puis aux ongles la vie non normale. T'inquiète. Je suis votre soeur, votre amie, votre cousine, votre nièce, votre enfant, votre petite fille, votre filleule, votre tout. Votre marraine. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km, c'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso
kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.